kozala na mama ya malamu eza grâce. Kozala na bana ezaka ateke kufungula saki kopesa bana mbongo, bana eloko balingi kosomba. Kozala na bana ezaka ateke biloko oyo ozolamba biloko bana balia. Kozala na bana au devoir onzamba pesa biso pona ko éduquer bango, pona ko pesa bango éducation. Eza vraiment très important dans ndeko so ozana mwasi ya malamu. O pesa bana na éducation ya malamu il faut ko lingai. Parce que moi maman il faut ozana sima ya bana pona ko te ya bana ki ba finga kate, surtout mutu asalela yo mbulamu. Ozana okoki jamais ko finga parce que soka lele lio ekozwa yo. Maman nde foto eba kobatela bana biso. Mama il faut kopekisa bana bafinga ba mikolo te, mwana oyo zifo tambola boye mama ya malamu ye wana. Il faut kobatela ba mama soko yebi kozana na mama oyo apesa ko conseil batela ye. Asa bien maman. Aboli oui. Na sepeli maman. Ozali. Mais dimanche on va. Dimanche obligatoire. Il faut bailler. Waouh. En tout cas sepeli na mukola lelo makasi. Nde boyo kotalanga. Ngamoko mama bijou boyo karana sa. Bijou d'or. Tozana auberge. Auberge na pisa na matongi kande na yebi sarabino. Na yebi sarabino na lobike tozana ba chambre moins chère. Chambre na za eza chambre $15. Na kati ya chambre na biso tozana climatiseur, tozana télévision, tozana frigo, douche, debout ya propre. Tozana ventilateur au cas où pourrait gîter. Tozana ventilateur. À part chambre à $15, tozana appartement, chambre, salon, cuisine eza na se. Tous un appartement payé à $20, il y a $15 au Bomoni, il y a $20 et puis il y a $35. On a un restaurant, la carte auberge na biso tous un boutique, la carte auberge na biso donc tous un nyoso. Oye na yo congé na ki, obosani parfait a wiza. Oye congé na ki, olingolia, biloko ba friqué banamba. Donc, tous avons vraiment tout service des akitoko, tous avons le problème de maïté, tous avons le problème de couranté. Maman bijou lobi bo pesa nga confiance quand ni bo pesa. Vous allez jamais décider parce que nyos ça. Chez Bidor, ngai maman Nadine, gérante. Tozo yamba bato belé bisika bazo uta bamboka bipai na bipai bazoya esika oyo na flat da biso na Irebuma tonge A37.